Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bandeko balandi, bienvenue na numéro à Sika. Ya magazine Bolingaka mingi KNB. Tu as remarqué que les députés qui voté en 2011, mingi bafanda kana circonscription ba voté là ba voté. Azali représentant la population topé molobeli a peuple na assemblée provinciale topé na assemblée nationale. À ce titre Azali représentant la circonscription électorale na ka député national topé représentant la population na commune ou territoire na ka député provincial. Mais quand ça moko to sali ba député o baza censé ya ko représenter ba fief na bango ba vanda na ba commune o ba vota bango to be na ba circonscription électorale na bango te moyango to mituni soki situation wana et cause la difficulté te pour na ko défendre ba base to pe ba circonscription électorale na bango parce que comment député Rosa Lozala qui na lukunga ba vota qui na lukunga oké ko vanda na chango bon bato ba vota qui na lukunga ba problème bazo passer. D'abord, le Congo est le rôle à la fief nayo. Le problème est le kakuna au bandoye bangondeni. Par rapport le l'open de tout le monde a le tout le problème bambouteillage bamambo belé belé. L'aime se rose doit tenter. Donc ezara na ba to ba député provincial te ngana mona même na ba député national. Tout le monde a le lot au mona ba qui député national l'aime sous Kinshasa awa ba voter na Kinshasa. Mais à l'année l'année ma Kinshasa. Comment ba vacances parlementaires na bango ba préférer ba que na ba Europe. Par rapport à l'homme sous temps wana a passé l'homme sous na Kinshasa là n'a pas problème na Kinshasa. Donc un point na ngai alini ba président o ya ba assemblée wana bango ne ba ko landela makambo wana. Comment yo mutu ya chango okena okoma vana lukunga. Ezamabe ceux qui mutu ba photo député ba o ba rôle na ba député. Mo ba bengi député. So ba voter ne député ya chango. Oui, bah rôle pour aller voter dans député national, dans député provincial. Biso de voter député pour aller. Toujours dans le pouvoir, tu es comme en assemblée pour tout le monde na biso. Et on te tient aux molobeli na biso. Au na parlement, ce qu'on est na biso, tu es biso yo même na parlement. Oui, qui n'est biso de olela. Mais bah député on te soit, na député soit na monde na teza la bongo. So mutu va voter na changu. Oloko comme député aussi mbongo na yo olongo na chango comme na gombi rapport ya chango député soto kopesa nani avant qu'il devienne député azana place moko oya banda ki ba démarche na ye donc azana base bien constituée ata longwe district au côté abima ki député a quel district mususu mais aza obligé à tout moment zalana base ne pas avoir information et ba base ne ba peu information par rapport à action politique. La politique, il y a malam actuellement, il faut que vous ayez tout proche de la population. Si vous êtes tout proche de la population, vous avez une information normale. Bolandi ndenge bakino balobi na micro à KNB surtout le bakara na ba député aux hommes lobeli la population il faut oser la proche ya base na yo en cas de problème ce que koeli na quartier to na circonscription na oser la wana pona ko défendre bango soko komi musika na bango okozala na difficulté ya koyeba ba information o ezoleka na base na yo Kinshasa et l'équipe partout. KNB sali constate que na bus et ça la moko basinga batu mbongo komona azana 200 francs azosinga ba 300 francs comme destination ya kokamo eza que ce que kusani na rolandi okomona ka même personne wana azosinga sumbongo bakomisango lokola cop moko boye bolanda Kinshasa et l'équipe partout, KNB sali constat que na barré ya bis ezalaka na batu moko bayaka kosenga mbongo wana peut-être à 200 francs au compléter lenga 300 francs pour na koma kingasani au compléter lenga 400 francs pour na koma tamasina mais ya kokamo ezake
ce qu'on peut c'est mbongo ou soit au compléter mbongo wana okomona alongo à remsusu akomi pe na remsusu soit soka zaki na gare centrale okoke na Sonas omonier oke na kisa na Kingabwa omonier oke soit na Kitambo omonier to ebakate soka zalaka nini boyo bakina ndenge ba pesi point de vue na bango na micro ya KNB eza quoi dérangement okozo okutani asingi odesi okutani subu asingi sudesi quand les mêmes moutons azopusana ce que soit asingi desana na 10 personnes so asingi desana na 20 personnes azwa combien aleki même na moto avandi azwa moyo oteka bilone mais yeka yo tambola oselo te azwa ba 200 wana et mutu so amawa ko za ya asingi desana mais ya PC 500 et au contraire donc na mona ngaka quoi dérangement des amabe batika baluka te le busu ya oteka et lo nyos na RDC eteka au moins moi qui a ça au pire on a tout pas te quand 100 francs de fiscal bon non hier à lucate lokateka batika ba dérangement na et surtout on a d'être na aveugle beaucoup on d'être na carte taxi au moins ba aveugle ba l'équipe bien 3 ce que peut ça qui a liboso on soit l'équipe au PC on soit l'équipe au PC et ça vraiment dérangement et bon rata mutu moko yo ki moi mawa au PC mais ba comme 5 6 et ça vraiment dérangement donc batika déranger biso ba lukelo bateka na mona ko maman moko boy asinga mbongo awa na Raobank asengi mbongo alongwe wana aye ana kin marta asengi mbongo na banula alati bien so tali mama wana ondi mate alati bien mais asinga ka mbongo mais na mituna ka kotaka batu ya lolenge wana ekomela bango le kwa musala soko vandi quand même 30 minutes au mona bango baolika ibale bawaya kala tipe au mona ba mama musu ba tele mama ba tele maka atele maka vraiment na kin marta libosa kin marta basinga kambu na ibakati ezalaka nini bon lelo sengi bapesi lobi kuno sengi bapesi na momuki wana osengi bapesi tekata mapa okozwa mbongo boke oyeba ko nourrir famille na yo c'est tout c'est pas que no kuma mandia ya kosinga singa c'est pas la peine boyoki bakina ndenga bapesi point de vue na bango na micro ya KNB par rapport ya bato oyo basengaka mbongo na bare ya bis en tout cas biso KNB tozo conseiller bino mbongo wana bozwaka bolukata activité moko bosalaka ou soit botika ko déranger la population na bare ya bis soki bapesi yo mbongo lukelo ko lino ko sala nango ko komisa ngote lokola cop lelo sengi lobo sengi ezalaka mabe ebe bisaka réputation ya bato kin eleki partout. Oh, KNB c'est libino historique ya Wende Mariano, pe particularité ya biloko tokutaka kuta. Ça et l'équipe partout, magazine KNB, toi ko ça la bino reportage na Wende ya Mariano pona koyeba historique na yango, origine ya kombo ya Mariano, pe spécialité nango. Eza kombo ya mutu, mais alaki mutu moi comme référence quoi. Par rapport au bandi on a vu ça bayombe bande uta baba Congo donc yende mutala fondateur nango bazoko mela wana na biloko bazoko mapa mama Mariano yango que soit titre wana pour avec commerçant to ya bakala ba seyo wana ba deuxième république yango que soit j'ai au marché comme na kombo na ye bande non hôtel Mariano ba comme en parking après to ya na marché spécialité nango ezalaka seyo wana l'époque ezaki ba biloko nde utangola basi wana po mona nido mona belo landaise mona babloko bana popia solo ba vélo babloko bien onde utangola fo mona ngana Mariano spécialité nango za ipena babloko wana ba makayabu babloko belé dans babloko belé te à l'époque nde ce que zara bayombe na débit nango bayombe nde bande ko fournir mais lelo to comment mélanger ba tetela ba luba basangala mais batango bandaka nde pena ba bandango mingi za bayombe kombo Mariano et utaki puisque awa na sekuna et pas mondele moko la portugais comme les aki Mariano la oteka mafuta mbila et pas bayombe wana ko bazaki près ya maison wana ya hôtel wana ya Mariano aba pesi kombo marché Mariano et tango balongwe wana tango batiki mafuta ma produit Angola et Koti yana ezaki ke mutu ata mondele azana ville il faut aya kosomba ba produit wana awa na Mariano ba huile sorte nyonso ya ba boîte sorte nyonso ya masanga ba vin ba whisky biloko nyonso me ba sani ya minene libala bosembo banzungu ma famille no biloko nyonso wana après makabu pe eye ezouta nzela ya lufu ezouta kuna Nangola marque nyonso ya makabo makwala salakindeki
nyonso soki balobi na bino ke bavandere oyo baza na wenze mariano baza bayombe bakosi bino bayombi nde babandaki mpona mafuta mais sikoyo wenze mariano ezali ekole nyonso ezali na kati ya wenze mariano. Bolandi ndenge président ya marché Mariano pe petit-fils ya Mariano ndenge ba sololi na micro ya KNB pe ba expliquer biso spécialité ya marché oyo pe origine ya kombo ya Mariano kasi singa so okanga kaka ke biloko mingi batekaka na wenze oyo eutaka na Angola, Kinshasa et l'équipe partout. Kala ba chrétien catholique ceux qui balati chapelet bato bazali kobenga ngo idolâtrie mais sikoyo certaines églises réveillent ba comme kolata ba bracelet ya comme église na bango toyebi tout ce que ezaka idolâtrie hein. Kinshasa et l'équipe partout batu mingi bazalaka soki bamoni ba fidèle ya catholique balati chapelet topé bracelet na loboko balobaka ezali idolâtrie alors que magazine KNB to constate que les loba fidèles mingi ya l'église de réveil bakomi kolata bracelet moko o bazali kokoma kombo église na bango topé bazali kokoma message moko raison pour laquelle to kiti sur terrain pour na koyeba soki yango peza kaka idolâtrie ngai en tant que maman catholique naza koloba yango biloko biso tolataka ya catholique ezali elembo ezali nde signe ke mwana ya catholique ya lingomba catholique nde elembo na biso ata omoni moninga zoleka na nzela so te na liboko kopesa mboto biso topesa naka ndeko boboto yepa kozongisa soka zongisi te yo moko lobabi ah lokola zongisi te alati yango tika lata aza moto catholique te église réveil ezolata yango tika balata bayebi tina nango te mais biso monde tozolata yango toyebi tina nango po ezali chapelle ezali prière bopimba peza na kati wana ya chapelle wana non eza par rapport ya lelo tokomona batu barimo olata ba biloko ya ba équipe barimo olata biloko ya ba oba komi ba combo ya ba joueur ya ba nini ngana préféré que za nango ya église que na place za ba combo mususu likambo ya ba bracelet oza komona na maboko ya batu bazali kolata ba message et ozala lingomba ezala bisika songolo ezali ya yambo na koloba ezali fierté ya identification mutu alingi altali sa appartenance na ye ya koloba na zalaka ya esika songolo lingomba songolo ya mibale ezali pe message évangélisation publicité azali kosala ya eloko songolo ya lingomba na ye ya séminaire to eloko nini azali kosala kasi eloko ezali ya malamu te ezali ete ba mususu bazali kolata yango sans koyeba nini yango oyo azali kotia na liboko na ye ba mususu pe balati yango po ete kokanisa ekoki kozala lokola élément moko eporte eza porteur ya puissance porteur ya protection porteur ya assurance to ya bonheur selon ndenge bayebisela ye wana mama nde ezali mabe bolandi ndenge bakinois balobi pe ndenge pasteur asoli na micro ya KNB kasi biso tozo kamwa soki likambo oyo ya kolata ba bracelet na ba église de réveil euti wapi pe na yo muto ozolata yango esengeli oyeba tina ozolata yango pe pona nini ozolata yango Kinshasa et l'équipe partout. Rédaction ya KNB lukaka yeba est-ce que kosala eza synonyme ya kozanga mbongo te po bato ebele bakamwaka soki mutu asalaka alobi azala mbongo te bandimaka te. L'équipe partout lelo magazine na bino kaka ndenge mesana kozula bino ba information lelo tayi kosola mpe na bakino koluka koyeba soki mutu asalaka to atekaka eloko ezalaka synonyme ya koki kozanga mbongo te to nini po tomonaka mutu mosusu asengi moninga mbongo ayebisi aza na mbongo te akotuna na yo mpe mutu osalaka na yo mpe mutu otekaka boyoka nanu avi ya bakino tinga nde na abwe na débrouillaka me nazangaka mutu mosusu oko osengi ye oyebisi ke nazala mbongo te akondimela o te mpo amonaka ke otekaka osalaka odébrouilla nzoka mutu mpe oyo atekaka azangaka mpo aza na kapasité oyo akoki kopesa yo te tanto mbongo wana ubie na defaki tanto no nazongisi te mwa baproblème moke ebele yango wana moyen nazwa makoki oyo akopesa yo eza te na koexplike oyo kake naza na mbongo te mondimilange ezala te opesa bango conseil ke batikaka kokalifie baninga mabeke mutu akoteka kozanga te so mutu bana mpe azosala elobi teke so mutu azosala ifo kaka azala na nyonso mutu mpe akozanga mutu nyonso azangaka
Et à tes sommes dans ça la carande, il faut azar la canambon chaque fois. Mais au côté de Katamaï, parce que toi, je ne pense pas qu'il en a fait un journal aux 1000 francs. Non, aux 1000 francs. Ce salaire au bas engagé qui repart réalité, créateur le moko. Même une petite boutique, peu importe l'activité créée, Rosa a même crédité, même petit Rosa a été et au permettre éviter vient en mendicité à tout moment. boyoki ndenge bakino balobi biso na kaya mbeto kolobaka kana batuke mutako kiko sala pe akoki koteka me azalaka na ba programme na ye eza te ke soki mutu asalaka to atekaka atamukaka na tonga bana kokabaka mbongo par-ci par-là asala ba programme na ye akoki kolamuka kaka teke non akalelaka bino akoki pe kozanga soki mutu azangi elakisi te lokola asalaka fo kaka abandaka kokabela bino bozalaka na patience so omoni ke mutu wana pa akabaka na ye te oluki mosala na yo osalaka mpo osengaka pe baninga te Kinshasa eleki partout. De remarquer que dans ma famille quinoise mingi ba te belé ba comment na lourdeur ya kopé sa merci. Au comment na membre la famille moko a aidé ndeko na ye, ndeko wana za na passe ya koloba merci. Mais ceux qui même service wana eza rendu et pas mutalibanda, au comment na woli si kopé sa merci. Yango to luka kito yeba ezalaka nini penza. Ça le lot remarqué ba tu ebelé ba komi ko perdre ba bonne manière na vie quotidienne. Kosenga merci ceux qui basel lio eloko moko ya malamu et comme ko manquer batu ebele to remarquer surtout que mutu ceux qui a posé le geste moko ya malunga to ya malamu na libanda ya ba ménage to ya banda kuna biso facilement tozo senga bango merci mais ya kokamwa na kati ya banda kuna biso ceux qui ba poser même acte eza difficile mutu asenga merci soy merci et koma olukana na ndaku eza komesana komesana o to mesani na ndaku to mesani na mama to mesani na papa to mesani na yaya na bandeko nyonso ezala baleki mibali baleki basi to mesani yango merci et comment opesa na neti et comme eloko moko mwa kilo na ndaku mais na libanda muto ebite akosa mwa lika mwa boya aider ah frère OK na OK bozo na moto tikanga tango akomisi au place wana faut ko senga merci service nyonso ezana kati ya famille il faut opesa merci. Il faut repérer ça merci pour encourager mon tour à servir yo. Ezalaza papa, ezalaza maman, ça peut être droit à merci. Quand vous opérez ça merci, ils opérez ça encouragement à continuer. Mais quand vous ne remerciez pas, ils ont découragé, quel que soit degré à parenté, papa na yo, maman na yo, azana droit à merci. Ezana biloka mike boende tindaka mutu azwa considération pe maka grandeur na vie. Biso KNB tokosenga na bandeko boyeba na ko remercier kaba oyo ba posela ka biso ba acte ya malamu pe na bandako na biso au lieu que bosala ka yango kaka pona bato oyo baza hors ménage na bino. Kinshasa et l'équipe partout. La reconnaissance n'est pas de ce monde ndenge baloba mingi ya bato oyo ba boka me pa bandeko ceux qui comme na suka ba reconnaître ka bonne foi ya bato ba ya déjà qui va monter. KNB qui tient à terrain pour la console na ba parents oyo essayer arriver là bango que abokola mwana ya mbanda ou soit mwana ya ndeko na ndako na ye mais enfin bazala reconnaissante envers bango bolanda so mwana abokola ki aza ko reconnaître ote vida za mwana mabe ona za mwana mabe ndizo exa baboti ningi baza ko boya ko bokola bana pona partir ya makambo wana pour moi so bokola ifa yeba ki mama ndi amona ki passe na ngai ata pesa te mais ayeba valeur no ki yomto mona ki passe na mwana wana ngai moko nazalaka bien mais na minute nde na telemi na ko mabe pona bana wana pona nde ba salanga do esimba sute ki ngana ko ko sala sumona mutu malamu na ndako nanga bana ya mbali nanga naza mutu mona balaki mutu nakutaki mwasi na kufa nakuti na bana nazwa bango lokwa bana nga to babalanga na sala carte na buta te nazwa ka bango netike bana nga mais déception basalinga esimba sute ki na ko sala mutu musata malamu bana ana en tout cas il faut ba bongo mabaye banzambe batambola mal sukun ba biye banzambe ba bongo na baye banzambe pour so ba binzambe te et ya mabe bolandi ndenge ba parents balobi na micro na biso alors eza mabe yo mwana o ba bokoli et ensuite oza irreconnaissant ou soit irreconnaissante en tout cas eza vraiment mabe ndenge kaka balobaka que na famille nyonso mabe ezanga raté singa famille et benda na ramekata na raté il faut que zala toujours reconnaissant envers mutu oyo abokoli parce que nzela na yo pe ezala polele bénédiction et rozala pona yo Kinshasa et l'équipe partout.
Docteur Olivier Mbousse a expliqué dans le micro à KNB Panaris au Tobengaka communément Sikama PAPC mode de traitement na yango. Maladie oyo na cité bazo bengango Sikama biso na terme scientifique to bengango Panaris et en réalité ezali inflammation d'origine infectieuse, c'est-à-dire infection ya loboko, une infection de doigt. Ozana infection na loboko mais ozui loboko ki otya na libula wese on a libula wese ata mutu atangi classe te ayebi keza na microbe belé na kati. Donc ozo sa le loko to bengaka sur-infection. Ce sont des pratiques où biso futo décourager en gros. Tout décourager en gros pourquoi? Parce que traitement en gros ezali traitement classique il y a infection nyos. Traitement en gros to kopé ça ba kisi na voie générale normalement de façon classique faut total est-ce que place wana otawana loboko esalami wana infection wana est-ce que pu ezali wana ce qui to fini eza to koyi ko sala o to benga na lopoto bioculture. Tokozwa ba pi wana to prélever yango to kena na laboratoire to kene kotala na kati ya ba pi wana ba tofina wana ba moni germe nini azali. Est-ce que ça staphylocoque, est-ce que ça streptocoque bêta hémolytique, est-ce que ba germe zé belé et kokina kozala responsable ya Panaris. Né à partir ya bioculture et ko permettre biso to sala antibiogramme. C'est-à-dire ba kuti germe tel mais germe wana ba kotala na laboratoire aza sensible na antibiotique nini nde à partir ya wana to komela ye antibiotique ya komela to komi ba kisi pour lutter contre infection parce que pour lutter contre inflammation na douleur ezalaka place wana parce que ça la kapasi makasi et puis to ko sala pansement local to ça na ba kisi to sala ka pansement et au bout ya 5-7 jours malade na biso ko évoluer bien pe akobika na facilement. Ne vous en faites pas pour être raté des trucs selfie, kanga photo, ou kakingo pese kamoke, tinda photo na yo na page Facebook qui jasa na biso KNB. Dega. Tan ndenge to komi na suka ya magazine boningaka mingi KNB, et lelo to présenter ki yango na boulevard du 30 juin na commune à Gombe. Botika malamu na mabota na bino, pe bobo sana te kin et l'équipe partout.